Voilà, merci beaucoup, ladies and gentlemen, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci à nos fans. Hein. En tout cas, je vous aime beaucoup. Hein. Je dis nos fans parce que vous aimez bien cette émission et surtout, vous aimez bien Docteur Ahmed. Il y a centre Ahmed, à la du domine la commune, il y a Lemba Super. Et voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet, hein, parce qu'à chaque fois, Tozarana, Docteur Ahmed, il a toujours une nouveauté, il a toujours ma camboisika, pour na ba passion, nyonso bolandakaye, au besoin de traitement, dans le centre naïza, kuna na poto, et même à Kinshasa. Alors permettez-moi d'abord saluer l'équipe technique, hein, donc vous le savez très bien, parce que dans le Barango, à chaque fois on ne change pas l'équipe qui gagne. Là je vois déjà. Salutations à la Joama de Pichuna, l'hymne national, depuis Paris, coucou à vous, et salutations aussi à l'ingénieur Daf Moubama, mes bisous aussi à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, merci aussi à celle qu'on appelle Blanche, la correction, hein, donc on a tout formé, mes colos, Kangi YouTube. Donc la Libanga TV, Bakuluto TV, abonnez-vous massivement aussi sur Africa Promo 243 TV, Canal Future One aussi. Hein. Salutations aussi à Champion Kayembe, depuis Kenya. Voilà, merci beaucoup déjà à tout le monde. Docteur Ahmed, bonjour. Oui, bonjour Maman Betty. Bonne santé. Santé bien en Ngolon. Voilà, tous en sous une émission à Lelo, je pense surtout à Kiss Nyon, sur le docteur a une émission à expliquer moko na moko utilité na nzoto ya moto. Alors pour na bande ko bazolanda yo oyebisi bango nini? Bon, pour na bande ko o bazolanda nga na ngonga oyo eloko moko na ekoyebisa bango na ili bango bakisi ya sika zumwa tan mulai o docteur Ahmed wande komona na lisuste eza kosala ba recherche ya bakisi oyo ezosenga mpona bandeko na biso bazobela parce que bakutani mingi na bascroke bango. Maintenant il faut biso bato oyo tozoya tolukela bango baproduit oyo eza na qualité ya malamu pour que moto azwa guérison et akata molimo dépense wana parce que tant moto azobela malade ezosila te azodepense azokutana besco et docteur Ahmed aye mpona kokatisa moto dépense donc dépenser trop docteur Ahmed aye na baproduit oyo etraité okomi bien dépense esili. Voilà, en tout cas docteur Ahmed a dit que qui aux yeux en gros donc au soigner au le bico et ça sous la dépense parce que les bébés bazo de la mingi bazo dépenser mingi donc le bien on a docteur à l'hôpital au monde on a biki ça que hémorroïde on a biki ça que éjaculation précoce faiblesse sexuelle oh on a besoin comme puissant au bêta rabakou et belé babibali bele bakomela nga surtout na bémission to sala na bino hein docteur Ahmed au mona mutazo déclarer na kenaki sika mo esimbité betima c'est est-ce que docteur na yo ana zo sa émission zo loba zo kumisa est-ce que ça so la traitaka bien ngana loba pambati donc voilà yo mona ka mingi ba bengaka ba yaka pe kotinda ba zo ba traitement voilà docteur Ahmed lelo to so de la sujet à sika surtout pour na bandeko oyo mususu a déclarer le billet azana problème mingi ba sperme na yata bimi na mwasi ndenge nini akoki pendant le rapport sexuel on a que a éjaculé na mais moi ça sentir te yemoko kutu bazo bisa mwasi déjà na éjaculé moi ça omi tuna hernie sperme ezaki nyonso les radio ani bon nyonso wana ezali di ya infection donc mobali soki aza déjà na infection ezobebisa bahormone na ye ntango edétruit bahormone na ye ekoki kocréer oligospermie soit azospermie esali ke moto akoma na insuffisance ya spermatozoïde wana donc omonaki ekoki koprovoquer éjaculation précoce soit ekomi na problème moko ke non azosala relation sexuelle spermatozoïde ezobima na état moko normal te. Ce sont des infections des causes principales ya baka ya bongo. Voilà, mutabongo traitement na ye. Oui, mutabongo traitement na ye et tozala kisi oyo ezali arariro. Donc arariro eza pona bandeko mibali o bazana infection. Donc infection na lobaka bandeko mibali ba batela ngote parce que infection ezali
moko ya ba cause o ils ont créé ba destruction ya hormone ils ont créé les biso ba prostate. Donc de comme mobali ko na problème d'infection, il faut ko keba. Il faut ko zana bo kebi tango infection ekoti na nzoto luka o soigner infection wana malamu. O soigner ngo malamu après on ko zongela ba activité sexuelle na yo. Et ça te que non ozana infection ozo forcé kaka lelo ba docteur mingi ba komi ko pesa bino ba kisi moko juste ba calmant ba pesi au calmant moko boyazo bate en dehors ya calmant wana ezana maladie moko eza wana ezokola ezo détruire nzoto le bitango ekokoma chronique et c'est manifesté yango lelo bandeko mingi okomona akoloba ba dès cause traitement pourquoi maladie s'est manifesté bon donc ozo soit traitement ou eza approprié na maladie oyo zanango donc yo zana infection bazo au traitement pour la hémorroïde. Ça c'est bien que non, infection on a ezo grandir, ezo coller du jour au jour. Donc comme chronique et apparaître mabé, et on bande comme somo na bimi ba pota na côté ya organe na ye ya ba pota soit ba picotement ba moment quoi ya bien té. Et ça li que non de comme on nous soit comme qu'on va voir même ba poso na niveau ya sexe na ye. Et ça ben infection ou ça ils ont dérangé bon moment on a comme ça bombi infection et que provoquer les sous des pistes soit c'est ba et provoquer bloquer masuba besoin de mal suspect. Ce sont des infections qui sont aux alliés très efficaces. Donc aux yeux en gros au commun qui est soigné infection na wana ici. Voilà, merci beaucoup docteur Ahmed. Je pense qu'on va comprendre hein pour na beaucoup de infection et on ne papa aux autres en tout cas n'hésitez pas de contacter le docteur Ahmed au numéro qui est affiché anytime alors toujours free sur mon bengi mozoaye. Voilà docteur Ahmed bandeko va poser pour me tourner belé terme ça li mo mikolo mingi osaki qui toujours na ba recherche les bandeko ba misana ko mona yo na ba qui n'a pas na télévision na bango alors le lora to eto profiter na ba question na bango pour que ba la paix satisfait surtout na bato o ba zanga ba problème ya ba maladie autres ça bango voilà pour na ndeko mi oyo habillé akoka lisusu ko sepesa moi si pendant temps molaité soka koti kaka a éjaculé 1 minute c'est beaucoup on se kutu abi tango azala ki non makasi jeune quoi comme déjà na ba 50 quelques hein âge comme déjà moins avancé. Au sentir que abi abandé ko ça la vraiment ba kumo délai so c'est vraiment ba 5 ba 6 ba 7 ba 8 ba 10 même mais lelo akokara su ko matangomba na ba ko sepesa mama te do comme ara muta demi terrain je sais pas docteur Ahmed okoko conseiller na ndeko ni bon omoni bande ko mususu problème mes ali bande ko mususu soki âge comme ko avancer or mobali ils ont un âge limite au cours la que non mobile la coco comme faiblesse coco comme ce sont des produits au bazo na tant bazana bilenge au monde on dit comment boyer à mesana trop bas stimulant ou ça la ka avant ça la relation sexuelle il faut avoir stimulant mo boyer azobo sana que à la longue et quoi faiblir et quoi faiblir surtout ba jeune le ba kota na ba bombe ba diamba ba whisky makasi pour ACP ça moi si pendant rapport sexuel famille la ba whisky makasi. Donc ce sont des causes où ils ont ça là que mon tout temps a commis na ba 50 et bandi ko créer déjà ba faiblesse wana. Et comme ko créer ba faiblesse. Donc et ba cause mususu ezali hémorroïde. Mobali tonga za na problème ya hémorroïde. Sachez bien que mobali wana akoza na force était une force na ko zate parce que mobali force na utaka na Nice tant à Nice ça poelele et ça vraiment difficile pour mobali wana za na force. Côté spermatozoïde donc tant infection continue est commis en léger et commis kobima précocement donc c'est-à-dire commis léger perte de qualité na quantité nango et commis kobima léger bongo donc ndeko wana ozana problème wana ba produit eux ils allaient très efficaces autre PC local la awika pour la spermatozoïde et ou force pour la force tout ça awika liquide et ça peut poussière ils allaient pour la bandeko bazali banda na tinda ka poussière na pesi formule ndenge ko ça la formule wana pour bisango liquide donc ça wana tango zo melango traitement nango ezaka ka 4 jours même osali yango kuna na poto ko mela vers moko na tango vers moko na pourquoi donc pendant 4 jours spermatozoïdes ils ont une qualité normale et pour la bandeko oyo bazala problème il y a une impuissance to faiblesse sexuelle dans celle bango qui se osali ou pour force ou pour force les ali qui se moko ça très efficace et ça stimulaté donc les ali qui se moko ils sont naturels c'est-à-dire docteur Ahmed azawana azoya akuti malade à réparer malade mutazongi naturel
c'est-à-dire ozongi na force na yo ndenge ozalaki na kala okomi kosala relation sexuelle ezate ke non tant olingo kutana mama ok non ozui moi stimulant bomeli te tant omeli produit o ya docteur Ahmed c'est-à-dire ozui traitement na yo complet mbala moko ozongi naturel pour ça ya mama ye osali normal. OK. Donc docteur Ahmed Azawada pour na bandeko nyonso partout bozali na monde docteur Ahmed Azawana le numéro nanga ezali plus 243 89 97 78 138 donc plus 243 89 97 78 138 on est à numéro nanga donc conseil mingi nazo pesa na ba patient donc il faut ko benga docteur au solo lina docteur au sali ko to benga ka consultation donc au solo lina docteur après docteur akoyebisa nini o ko sala soko ko tinda ndeko no aya ko zilo kis na cabinet aye mais o esengi na nukana yo il faut au solo nanga na yeba kana yo eza nini et na yebisio ba conséquences nango après nde na koki ko traiter yo maintenant soki na no osolo nanga te kotinda mutu te aya ko zilo kisi kaka bongo sans toutefois na yeba cause ya maladie na auto maladie na eza et umeli pendant combien de temps parce que maladie o esali 2 ans eza lokwa o esali 6 mois te il y a 6 mois to pesa dose à 6 mois il y a 2 ans to pesa dose à 2 ans pour que mutu azo traitement na tamulai et bi ki sa maladie o esali 2 ans ou 3 ans. Voilà, en tout cas very nice docteur Ahmed. Plus 243 89 97 78 138. Je réponds pour la meilleure audition, mais c'est bien écrit hein, sur vos écrans. Donc plus 243 89 97 78 138. C'est le numéro de docteur Ahmed. Ernio Sobenga docteur Azara disponible et le repenza et ça la rabiso pasi mutu aza na poto azotonga ba immeuble na Kinshasa mais aza maladif mais abelaka azwa sointe mutu aza na poto azotonga ba flat hotel awa ba appartement ti ba locataire aza na ba bituke boule la rae mais abelaka pourquoi koki ko soit soin nzoto na yo te papa soki okufi biloko na nso bandeko bakoya kobotola yango alors kokufa nanu te traiter nzoto na yo oza na hémorroïde etungisaka yo mais zwela yango traitement oza na infection éjaculation précoce faiblesse sexuelle ole mwasi akoma akotriche po tomona basi mosusu olie mwasi atriche yo papa zwa soin osepesaka mama na ndako okokopesa mwasi mbongo mais soko osepesaka ye te kote wana ataka na mwana mosala ata na chauffeur wana kumbaka ye aobeta na evirunga aobanobima na ye po chauffeur ana azoka ba traitement par docteur Ahmed azaka toujours mobali ki mobali ne salaka donc papa zwana no soin nzoto na yo benga docteur na numéro sa affiché olandela traitement soki place okende ke simba kite mekana no docteur Ahmed mekana no ba traitement ba kisi na ye opesa nga raison hein papa ozolanda biso vraiment tous a besoin de la bonne santé ou ça la biso plaisir voilà docteur Ahmed to évoluer alors ils ont de consulter à tout na ki mutuna na et pour le lot satisfaire ka ba passion ba téléspectateur ba fanatique ba la émission na biso na ba mituna ka surtout et ça la bango passe docteur alobi faut à consulter en ligne awoye ba maladie na yo ozoyoka ndenge nini yo oyebisi ye moko yebi traitement ni opesa yo docteur mutuna alobi que hier ça a un problème ce qui pendant rapport moi bagaz et bibaka moi trop au sentir que mukongo soki aime so ko m'appelle bombé akangami gawo akangami mukongo est bloqué mais évidemment cela a effet hémorroïde interne. Bon, au moni mukongo pasi ezali na ba cause ebele et koko sala mutu azana problème ya barin ezo sali mukongo pasi akoko sala na problème ya infection akoko sala na problème ya hernie discale akoko sala na problème ya hémorroïde nde ezo sala ke mutu ayoka pasi. C'est pour cela la zobeta c'était que non patient il faut à consulter na nos docteur abengi docteur ayebi cause ya problème na ye après atindi kisi oyo ekobiki sa maladie oyo ezotungisa ye ndeti bandeko oyo basana problème ya prostate ozana problème ya prostate okomi koka mukongo pasi c'est-à-dire yeba ke
ba rein na yo déjà et comme un problème et comme ça la passe et comme ça et comme fonctionner mabe yango zo ka mukongo passe et aux a problème ya prostate yango docteur Ahmed asali kisi moko ya prostate est très efficace ou les autres traités mbala moko ba rein na prostate les autres traités ba rein na prostate parce que mutu tango âge zo avancé prostate c'est ça la inflammation evimbaka evimbi naturel mais tango côté infection evimbaka siko ya maladie donc evimbi ya maladie wana ekomi ko provoquer ko mona mutu azoka posa masuba vesine eza ya kotonda azobimisa pression mais azomona keno masuba ezokende musika te ezosukele pembeni wana endeko mosusu komona masuba ekomi kobima na bagoutte mosusu akomi masuba ebloqué ezobima lisusu te kozela te batia centre baoyo mpe batie bango centre docteur Ahmed aza wana mpona kotraite yo kolongolo sonde wana ozonga kosuba normal conseil na kopesa bandeko oyo baza na problème ya prostate kozela te mundele asala intervention chirurgicale ou bien bamédecin ya awa ya kini kozela te parce que soki basali opération wana ezali kozwa vie na yo donc vie na eza na 100% balongoli 80% na 20%. Otika na 20%. Donc nazoloba boye ba ndeko o baza ba docteur moderne bazoyeba pourquoi nazoloba boye. Donc otika na 20% vie. Kolkate otika na bongo docteur Ahmed aza wana ba kisi traité yo ozongi naturel ozongi normal. Donc problème nazobeta c'était toujours benga docteur a expliqué yo eloko zo. Voilà, benga docteur a expliqué yo maladie na oza nini. Donc ce qui est important, il faut que benga quand des docteurs, botika docteur nana besoin qui c'est éjaculation précoce. Oh, non il faut qu'on ait éjaculation précoce. Docteur nous qu'on passe na les hémorroïdes, nana il faut que c'est hémorroïdes. Koko ça peut ne docteur expliquer aux infection to rein to et qu'on s'appelle hémorroïdes mais docteur ndakoye ba modèle mu qu'on passe aux yo kamana. Tout modèle y a faiblesse sexuelle na yo, faut voir traitement beau, il faut qu'il si beau atteindre la yo. Donc ezan nango coûte facile, les gens ba docteur mususu kuta za ka avant consulter biso tindela na $20 na numéro nanga oyo comme ça bongo na consulter. Mais docteur alobara obengi a consulter après na biso ba kiss na yo eza autant otini mbongo ba tindeli yo ba kiss. Donc c'est facile hein. Donc it's easy, c'est facile. Voilà, merci beaucoup déjà. Docteur Ahmed, le nom est kiss ni nasika. Le nom est kiss ya prostate oyo. Ya sali kisi ya infection prostatique ya sika. Eza lokola oyo na yaki nango autre froité. Oyo na ye na sali yango na sali formule moko ezo traiter na barin. OK. Ils ont traité na barin directement. Donc ils ont traité na barin et traité infection prostatique même si on a estrophie à prostate, soit on a cancer à prostate. Donc cancer à prostate, infection prostatique, donc mélange on a sali pour être traité barin et traité prostate na procédure na ngolios. OK. Na procédure na ngolios. Donc bandeko baza na prostate. Comment qui sont Combo ya kisi oyo eza acacia. Donc acacia parce que na sali yango na mélange ya momba kisi ebele. Donc bandeko baza na prostate nazo beta CT. Oza na prostate benga ozwa solution ya prostate na yo. Voilà. Kozela te ekoma trop tard. Benga. Parce que au n'est pas il faut passer l'intervention chirurgicale. Mais pas docteur Ahmed, au PSO qui se sont normal. Normal. Et donc, qui se sali savon, savon oyo, ils allaient pour na bandeko, au bazon ba problème, il y a infection, misi bango ba pota, misi bango ba mboma, et surtout bandeko basi, au bazana ba bloc comment c'est le cola ba ma palata, donc un appareil génital na bango. Savon ezawana, savon moko très efficace, aux os sukola nango, et comme on est ko boma infection nyonso aux alliés na peau, et ko bomango nyonso, au bandeko mususu mon infection et comme ko sala mo banduta, et ko bomango nyonso désinfecter infection ya peau. Et tant qu'on soit arariro et qu'il faut traiter infection la 4. OK. Voilà. Donc pour comprendre très bien docteur Alobi qui s'est mis les loba qui s'est là pour expliquer on a souka mais automemi pour l'émission lelo eza kisi acacia pour na bande ko na biso ba papa bo na boko na prostate yo déjà mon prostate zo tout ça ate comme na niveau ba sonde
à l'aide du traitement du docteur Ahmed baolongolo basonde okoma normal prostate aussi là pona mundelo mato kita ba kosalo kaka opération toyeba ba bébé basala ngo opération ba prostate mingi bakufa mingi to mona que donc ki mobali ni koma na problème donc alors sur le traité prostate na ba kisi ya ba tradi boloko ba docteur Ahmed on que prostate aussi là to ke salisa examen toke au côté radio hein batali prostate ezate na docteur kuto kambo. Donc voilà, et ça vraiment, et le côté même bino émission à l'élo voilà. Donc ramène rapidement tout comme une souka ou expliquer qui signor surtout dans des combats si pé hein, on le bandelaka c'est na bango beba, au sentir que moi ça ça sous qui to côté na mi soit papa ta babimi na papa boy, papa zo sentir y ka bien te, sentir moi mon son ma botati. Et ça ben mon so pas bota ba na 3-4 mai, azo ba ko bongisa. Qui pour moi si n'a été. Docteur Ahmed de expliquer rapidement pour ça nous rappeler numéro, adresse, paix à centre. Ok, bah qui c'est ça on a très efficace pour la bande bah si on a un problème de frigidité, donc frigidité ça manque de sentiment sexuel. Aux autres la relation, aux autres sentiment et ça infection est compliquée. Dès comme sous à un problème hémorroïde et ça qui est fongole tout vaginal et comme il ça va perte blanche et belée et ça infection. Mon sous ça la un problème il y a des règles douloureuses, des complications, des règles et ont changé la date. Donc qui c'est ça on a fibrome, myome, kyste ba maladie nyonso en Italie bandeko basi mususu bazana problème ya tolo donc azana mo basa mike ou ezo sala ke non ezo gêner pour que ya ko développer yango et ya ko développer tolo na ba produit za wana et bandeko pe bazana posa bassin ba isi pe za wana ya ko développer bassin na ye et que ekoma normal ndenge ya lingi bandeko pe wa banduta bandeko mibali o bazana problème ya longissement na gonflement ya pénible pour moi des wana pour moi donc bah produit ils a tellement belé bandeko basi au besoin un problème à kobota besoin un problème à kobota bah qui c'est ali ou que non aux traitement et nzambe à se manifester au boti mwana kozelate kolingate babenga bana baningaka babenga ko mama voilà c'est la pe que non au bota yo moko pour que abengo pe mama tout ça là qui c'est oyo ezali aqua ezali pomade moko pona bandeko bazana hémorroïde externe pour ezo bimaye pour na ko baka pour ezonga tozali na kisi oyo mukadikadi ezali pour na bandeko bazana problème ya sucre na ngai mataka ba 600 500 o ngai na koma diabétique ba kisi za awa kisi za très efficace et ko kitisa sucre na yo et comme na ita moko ya bien na zana kisi oyo eza pour na tension bandeko o bazana problème ya hypertension bah qui c'est ça wana ou pe azana problème ya hypotension qui si yango yo au melango pendant 3 jours après ma tension yo est comme normal tension est comme normal tozana qui si oyo ezali infection prostatique eza ya poussière donc bande comme ça tozoti ndango ba qui si poussière ba qui si nyonso o eza awa ya poussière ezali ya mai pe ezali pour la bande ko o baza awa bazoka ya mai pour la bande ko baza libanda bazwaka ya poussière. Voilà, l'adresse rappelez bango. Adresse na biso ezali Lemba Foire na avenue Loubef numéro 17. Lemba Foire avenue Loubef numéro 17. Juste en face il y a Saint du Romain Tombe de Jéhovah docteur Ahmed Azawana. Et numéro de téléphone na ezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138. Voilà. Donc on a un numéro où il y a secrétaire Nangaï et allé plus 243 85 21 82 422. Donc 85 21 82 428. Voilà les alliés numéro il y a secrétaire Nanga ce qui aux appels à posa au solo la naie au solo la naie à koebisayo nani obiso tozali et ce ko lingi koya to koyamba yo surtout na zobeta c'était na bandeko bazali banda au solo lina docteur apesi yo prix ya kisi ce ko zotinda ndeko no pesa ndeko no mbongo auto solo la ko tinda ndeko no te aye qui c'est ça il y a $20 à sengi batekela ngo na $5 yango
ozomona ke non ozwi traitement comme na 4 qui Cécile comme ko déclarer au docteur ngai na ngaki ezala boye mais beauté or ndeko no wana asombaki nde kisi à 5 $5 donc bokeba à partir surtout ça. Merci beaucoup. Alors, numéro par secrétaire, docteur APC. Secrétaire Combo Denise Mambo, maman secrétaire, tu peux sauter Mambo, tes numéros naïb APC. Donc, ce que Bengi, même à partir naïb, beaucoup sur la web, ça on dit nini, beaucoup plus à Kissi, il y a docteur Ahmed. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci la bande de Cognon, c'est déjà au Bengi, Bolandi, et surtout quand on a l'émission, nous sommes en direct, ce que Bengi, docteur Ahmed okozwaye okotuna mituna oyo ezotungisa yo eza bato ebele pe bona ba problème docteur ako consulter en ligne akoyebisa ba kisi nini oyo koki kozwa docteur alobi likambo eza très important po eza bato muso comment te lokwa ndeko nanga na kini kuna prix kozala moins cher bato apoto prix ya cher non soko solo na munganga lingo so bakisi na quantité oyo maladie na yo epo epikisa yo eno ote docteur natindaki mutu moko boye ayelinga kisa muke et ça les côté. Alors, qui se fait une semaine, va faire qui c'est 3 jours, 2 jours. Au moins qu'il faut calmer quand même. Une semaine, les docteurs à l'Obakawa, 3 jours, 3 jours. Une semaine, 1 mois, 1 mois. Montre que au Rolanda va traitement normal, au Koyokape malade. Merci beaucoup à qui s'est belé à wa. Il y a tension ezali 3 jours comme tension zone normale oh za diabétique ba ki sa diabète ezali oh nga prostate yo tumusanga ba ki si pe a prostate ezali infection chaque so précoce surtout bandeko bo tout na ka ke olingi wa allonger ki mobali na yo ba pomade ezali ya ko masser au moins que ki mobali no ko na ba centimètres oyo lingi atati 20 cm c'est possible. Merci beaucoup, on se retrouve déjà à la prochaine et d'ici là portez-vous bien. Au revoir. Bye.